Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Namoni awa lelo boye. Tozo kende wapi? Tozo kende na terrain terrain libre centre ya secrétaire général de l'IDPS Jean-Marc Akaboun. Asa masola osola na biso bana lemba. Yango to soyez na cortège. Merci beaucoup. Makambo ekomi ibandi makambo kitoko makambo ekomi kitoko ekomi kitokose badouble machine na bango moko ale baya bakosaka biso lobi ata machine ya Paris foot toke na baélection ata ya machine ya Paris foot tokoke na baélection ata ya machine ya winner ebimisaka papier tokoke na baélection oya ebele Félix candidat à développement, progrès social, progrès économique, sécuriser les territoires nationaux. Bana ya lemba, bana ba intellectuel, viva! Viva! En tout cas, topesi bino merci mingi na vivacité oyo boye na yango. Tozali na produit oyo toyeli bino. Produit yango ezali contre corruption. Les produits a un nom et les produits a un numéro. Les produits bolingi na bisabino. Produit combo na ye Jean-Marc Akaboun. Tobeta na maboko. Boyebi numéro na ye. Numéro na ye eza 490. Nazo senga bino boye avana pesa ye micro. Ok. Avana pesa numéro
490 paroles ou bien micro nakopesa pe ndeko mosusu akoloba mwa dimi me nalingi nayebisa bino boye makambo ya bambongo makambo ya bapolo oyo bazoyela bino soki moto aye na mbongo ya mboka bolia na bino le candidat aza se moko le 490 parce que bango ntango bazoyela bambongo eza mpo baya koseka biso na yango toko kotika yango te tolie yango me tovote candidat na biso oyo akobongisela biso mboka bana lemba viva antuka moke nazalaki na yango mpo nayebisa biso napesi nano mikro epai ya ndeko bana malolo viva bana livulu viva bana jaga viva bana tagi viva bana lemba viva Yabino Neko Filombale, Naza suppléant, il y a l'humble serviteur Oyo, sentinelle à peuple, les combattants de tous les combattants, les véritables soldats du peuple. Alors, ensemble, Nabino, Bandeko Yamalolo, va pesa un projet moko na pesa ye yango. Projet Wanezali, projet moko l'air lobby to kokota na pouvoir, azali député bino botinda. Bon, on va voter brillamment pour les députés nyoso, il y a République. Viva! Alors, à compenser, à coiser la politique na Yowana pour que affaire appliquer projet Wana. Projet Wazani. Ezali, il y a qu'on salle en sorte que qu'on travaille dans l'institution habilité pour que Nzela Moko et Tiama entre soit place triangle et qu'on puisse aller vers intendance qu'on puisse na triangle comme ça et qu'on désenclaver qu'on tisse l'embouteillage et puis qu'on développer Malolo viva alors pour un intérêt à confronter à 100% mon amboka Jean-Marc Kabunda à Kabunda on a besoin de stabiliser les alivants et illusionner à cause de la mon ambongo na ete les bongo ya mboka mais bino siko bozi oya bino bozi oya bino oya kopese pour la bino la parlement alors nous avons pesa bino numéro na yezali numéro moko magique numéro moko to kanga yango to simba yango to tamba nango na mutema ba flyer boza nango wana po afficher yango na bandaku mo période sakoya amona yango numéro 490 numéro nini 490 numéro nini Olingi bakadame contre na malolo voté Olingi maina couvrir contre na malolo voté Olingi pauvreté si la malolo na livulu bambouteillage si la voté alors la PCM maloba ayebi sabino yaza prophète politique à la République vous avez la chance de kozwa la sentinelle de la République vous avez la chance de kozwa les véritables soldats du peuple en face de vous la Bundi le gardien du temple, la Bundi, il faut comme à ma belle na yo, il faut comme à la base na yo. Ma maman va être bazeli, mais la paix, merci, parce qu'un bouteillage est bloqué qui est honorable dans Zéla. Alors, Bino Boyoka, vous avez l'évangéliste, Jésus-Christ a dit que 12 apôtres, on a même mis au monde entier, comme il y a un milliard. Alors, Boyoka, moi, je me sens, moi, je me sens, alors, je prends la Banalemba viva! Banalemba viva! Banalemba viva! Natondeli bino botondi mingi. Merci mingi na bino. Boyaki koyamba ngai banda opwengaba ti awa. Napesi bino merci mingi. Ndenge ngongezali lisusu te. Nako synthétiser message nanga lelo yeyambo nazali koyebisa bino boye makambo mboka na biso ezali penza crucial bino moko boyebi ete pasi ya mboka oyo ebandi lelo te problème ya mboka oyo ezalaka badirigant oyo bazali kodirige yango banda 1960 tozalaka na crise ya leadership tozalaka na crise ya badirigeant crédible badirigeant oyo
bazali koyoke la peuple mawa. Kasi occasion pesame libino. Occasion pesame libino le 23 décembre. Le 23 décembre, esengeli bopona ba dirigeant ya sika. Bopona ba dirigeant ya miibite. Bopona ba dirigeant criminel te. Bopona ba dirigeant oyo bazali na mabanga esika ya mitema te. Na memeli bino ticket gagnant. Na memeli bino Félix Tshisekedi Tshilombo. Azali candidat numéro combien? Candidat numéro combien? Napesi bino merci mingi. Candidat Félix Tshisekedi numéro 20. Azali candidat ya changement. Azali candidat oya kobunde la justice. Azali candidat oya kobundisa ba injustice na ba niveau nyonso. Azali candidat oya kobundisa tribalisme. Félix Tshisekedi akosilisa tribalisme. Parce que ce qui est injustice ezali koboma mboka. Tribalisme pe ezali kotumba yango. Esengeli Congolaise na Congolais. Congolais na Congo unité ezala. Esengeli Congolais na Congolais balingana. Esengeli cohabitation ezala pacifique. Esengeli justice ya solo et défendre Congolais. Na yango na memeli bino candidat malamu. Candidat à changement. Candidat à kochaba balabala oyo bosengi ngai. Boyebi ke boko vote ngai. Nazali sûr et certain que boko vote ngai. Nakobima le meilleur élu. Boko bimisanga liboso. Meilleur élu pour la République. Kasi tikana ebisabinete. Atana bimi meilleur élu à République. Ce qui Félix Tshisekedi a quitté, Bokope Sanga Mawamingi, Bokope Sanga Moussala Mingi, parce que président de la République, Oyo Nazali n'a eu confiance, Oyo Akobanda Koyo Kangai, ce qui n'a ébissié que Bana Lemba Bazali comme on a passé, Balaba les ana Lemba te, Kourana Ma les ana Lemba te, Ezali Félix Tshisekedi. Bobetele Maboko. Ba demande na bino nyonso bauti kopesa nazwi yango na papier kasi bosalisa ngai pe boyoka ngai nayebi ke bokovotenga massivement bosala campagne à Félix de bouche à l'oreille boyebisa baye bazali kosenga bino bongo ke biso tosalaka politique ya kosomba conscience te tosalaka politique ya bamiyibi te tobuka banque te tobuka kesi ya l'État te biso tozali komemela obe changement tozomemela bino nini Félix Tshisekedi amemeli bino nini entre bango oyo bazali kokoma na bapancarte na bango que bakosala continuité à malheur na bino bakosala continuité à pauvreté bakosala continuité à malheur na Félix Tshisekedi muto komemela bino changement boponi nini boponi nani merci beaucoup nazali na sengo mingi parce que Félix Tshisekedi lobby à cause de la présidente de la République, à comme un changement. Félix Ayoka base, à Koyoka peuple. Félix Ayoka base, à Koyoka peuple. Félix Ayoka base naye. Nalingete lobby. Ceux qui couraient Katemi na lemba, binoba na lemba bokiti balabala. Pote hier le palais de la nation Ayoka Moutota Mokota Beta Bino gaz lacrymogène. Bokozala un peuple libre. Bokozala libre.
bokozala peuple à revendiquer. Bomoni oyo ezali kosalema na France. Makambo gilet jaune. Est-ce que boyoki ke babomi ba français? Boyoki ke babomi ata manifestant moko? Voilà la démocratie. Tozali koluka démocratie ndenge wana. Félix soki aleki président, jamais bokoka ke babomi étudiant. Étudiant ata moko ta kokufa parce que azalaki ko revendiquer. Tozali koyoka. Boyebisa bandeko na biso ba étudiant. Que pouvoir ya Félix Tshisekedi lobby et kozala pouvoir na bango bako bando kita balabala wa bazali ko marcher ti na palais de la nation Félix akobando recevoir bango et kozala pouvoir oyo gaz lacrymogène tokoboka yango musika mbongo kosomba gaz lacrymogène ya kosomba mituka mai toko investir ango na babalabala toko investir ango na ba projet de développement parce que peuple a kozala lisusu réprimé te tozali koyokana justice ya solo tokotia lobby ekokanga bamiyibi nyonso d'ailleurs nakoproposer na président na biso que soki aleki asala grâce présidentielle va libérer ba innocent nyonso baza na prison parce que ba innocent wana bazali ba victime ya injustice ya makasi et bongo lobby tokozongisa bakulu na cravate kuna tokozongisa bakulu na toge bao bazali kobebisa mboka bao bazali konyokola bino bao bazali kosalete mbongo ya leta ekendeke na mabenga batu na yango na kosukisa boye machine ezika te le 23 décembre élection ou rien tozali koyokana de toutes les façons élection ezala te Kabila na batu na ye bakosala nini toko bangelo côté d'ailleurs nazali koyebisa bino boye l'air namoni ba image wana na réseaux sociaux nga namoni débris ya ba machine te namoni obe ba carton namoni ba planche namoni na photo moko ba mabaya moko ezali na pembeni wana ezali kozika te ebongo depo eziki mabaya eza wana eziki te bazikisi bakarton bazikisi bamabaya wana na kati bayebisi biso ezali machine ezala machine te le 23 décembre élection ou rien tozoyokana équipé biso te machine eziki etali biso machine ezika te etali biso tolobaki avec ou sans machine tokokende l'élection donc soki machine eziki bango bakolukela biso bulletin le 23 décembre ekosalema nini élection ou rien tozali na deux possibilités soit tosali élection le 23 décembre Kabila na batu na ye bakei soit élection ezali te tosali nini article 64 bobosani yango soki élection ezali te tokosala nini soki élection eza te tokosala nini nanga yebela nanga sala nini soki élection te le 23 décembre élection soki élection te tokobomana le 23 soki élection te tokobomana. Merci beaucoup. Ngongese Kei, Bozonga Nzambe. Merci.
tokende, merci beaucoup. Olakisi ki bozali ba changement. Tokende. Ok. Séché, pardon, basole na yo séché. Tosi caméra yo, maman, pas basole na yo. Alors, ça yo kei. Ma kamuna bisa Saint-Denis ko séché. Le 23 décembre, l'élection mondiale. Au peuple à l'objet, sur l'élection de Yézobeba. Donc, nous avons gagné là. Merci beaucoup, Séché.